Papa, maman, cher, honorable, chère excellence, votre Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Mbote libota, mbote bandeko na ngai esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo eza na makadam pona ba oyo nyonso ba lukaka ko sala ba école, kotonga ba hôtel, kotonga ba église, kotonga donc oyo nyonso ba lukaka na principal lupango yango yo. Tolakisana no secteur des commercial. Voilà, donc awa toza lokola na rond-point. Donc awa toza na commune ya Ngaliema. Toza na rond-point place moko ezali très commercial. Awa tozomona en face na biso salle de fête à monene oyo esangisi ba banque ba shop donc esangisi biloko ebele et na en face na gauche na biso bozomona Robank ezawana donc ba banque artisan des banques na gauche na biso bozomona Kin Marché to rozotan ya ko lakisa lisusu Kin Marché et na droite kuna bozomona station. Donc awa toza na milieu moko eza vraiment commercial. Potolo bara toujours que différence ezalaka entre mutu oyo asombi lupango na makadam. Oui, osombi lupango na makadam mais osombi yango est-ce que eza place moko eza commercial, eza rentable ou eza kaka na makadam kara pokara makadam. Donc ato mona biloko nyonso ba supermarché, ba shop net, ya ba société minene oyo en face na biso awa. Tozomona ba station, tozomona ba salle de fête, tozomona ba banque, donc a toza sur na Robank. Donc pour na kolakisa kaka que toza na place moko eza commercial awa na commune ya Ngaliema. Donc a toza à 10 minutes ou 15 minutes ya Kitambo magasin. Donc bozomona bino moko toloba su mingite tozonga na lupango to expliquer dimension et bongo to panzana. Donc awa toza na lupango bozomona awa toza na place moko eza commercial bomoni quartier ndenge zali et puis awa bomoni susu ndenge ba voisin batongi ba appartement. Donc milimo ya ba appartement ezali bomoni oza immeuble mususu o elandi yango pe eza immeuble mususu bazo tonga. Donc awa ba appartement eza na ba prix moko bino moko boyebi mais awa pona batu bazalaka na posa ya ba école olmo sala activité na yo moko boye benga biso to solo la pona lupango oyo yango oyo. Donc place to l'accès bino commercial eza moi liboso wana et cause à 50 mètres nde bomoni ba Kin Marché, bomoni ba station, bomoni ba shop, bomoni ba dans ba banque. Donc esika wana en tout cas eza danger. Donc atoza na kata lupango na biso ezali o ekangamina immeuble to tukola sabino. Donc eza 11 mètres sur 14 bache yango na prix ya $100,000 légèrement négociable. Tout ça na commune ya Ngaliema. Bonne chance à tout le monde.